Les Gaulois, on sait, c'est des gens qui sont faibles, qui sont en manque d'arguments, ils savent pas comment valoriser leur artiste, donc ils vont se cacher derrière d'autres artistes. On l'a bien vu avec Aya Nakamura, on l'a vu avec Gims, on l'a vu avec Jul. Ce sont des gens qui sont faibles, on voit comment ils galèrent à faire vendre leurs billets, jusqu'à ce Mm. qu'ils font des associations, des cotisations, une salle à 11 000, soi-disant, par exemple, au Bondo. Ils n'arrivent pas à vendre 5 cas. C'est des gens qui aiment que parler, hein. Comme moi, Bordure, il est là, au lieu d'ouvrir son live, faire des promos, il vient raconter des histoires qui n'ont ni queue ni tête. Les Mm. Warriors, eux, bientôt, ils feront leur sold out. C'est leur deuxième date. Ils sont dans Mm. le bon. Nous, on est là, on attend Eric aussi qui vient de mettre sa date. Mais ces gens-là, ce Mm. sont des profiteurs, des gratteurs Mm. de buzz. Ils Mm. savent pas, ils voient pas comment coller Fali. Ils voient qu'il les a distancés, donc ils vont se cacher derrière Gims. Et ils pensent que ils vont profiter de ce buzz-là pour remplir leur concert. Et surtout, ils pensent que les fans de Gims viendront les appuyer parce qu'ils galèrent. Attendez, ce sont des Européens. Vous croyez vraiment que Gims, il va se prendre la tête à partager votre leader? À un moment donné, quand vous avez des tontons promos, vous les laissez dénigrer la femme de Fali, les enfants de Fali, mais quand ça vient à vous, vous commencez à faire les grandes bouches. Parce qu'on sait que Ferré est irresponsable. C'est réel. Ces enfants, ils sont là en Europe, frère. Ils arrivent même pas à s'occuper d'eux. On voit même pas des vidéos de lui et ses enfants. On les Mm. voit pas. Mais vous venez coller Fali, frère. Fali, il est loin. Fali, c'est un avion de chasse. T'as vu, vous êtes une mobilette. Mobilette encore, c'est pas mobilette à essence. C'est mobilette où tu pédales. T'as vu, tu galères à démarrer. Les Mm. mobilettes de 1880. Vous êtes loin, vous. Vous avez pas le niveau, les frères. Vous avez voulu mettre la pression à votre artiste. Vous arrivez même pas à remplir une salle à 11 000. Même faire 5 cas de vente, vous arrivez même pas. 20 En 000 plus, ou 11 000. c'est 11 000. C'est une salle à 20 000. Mais là, pour l'instant, on leur a laissé la moitié. Même pas la moitié, ils arrivent à le faire. C'est, et en plus de ça, c'est des gens qui chassent des fans de chez eux qui font des promotions, mais qui vont faire des maraudes, se balader dehors pour attirer des fans de la bonne mélo. Mais quand ils voient votre comportement entre vous, vous pensez que vous donnez envie aux gens de venir assister à vos concerts. En plus, vos concerts, il y a ma tanga. Les gens, ils vont dans des ambiances pour s'exciter, pour, t'as vu, pour vivre de la bonne musique. Ok. Là-bas, c'est deuil sur deuil, frère. On retrouve des capotes, frère, dans les toilettes. Vous pensez que les gens, ils vont venir regardez vos comptes. Eh les gars, consolez-vous comme vous voulez. Mais on verra le 4. On sait que le 4, vous n'allez pas le remplir et vous n'allez rien vendre du tout. Au lieu de venir profiter du buzz de Fali qui vend ses billets et Maître Gims qui va faire sa tournée en Afrique, vous, 2025, vous n'avez rien fait. 2026, vous n'allez rien faire. Vendez vos billets au moins que ça soit bien pour votre artiste. Parce que vous êtes la honte de votre artiste. Vous lui avez donné tellement de noms que quand il passe dans des reportages, dans des émissions, il sort 46 000 noms. Il pense que vous êtes Mm. beaucoup. Quand il met une date, une salle à 20 000, il vous donne une espace de 11 000, vous n'arrivez même pas à le remplir. J'aurais Mm. honte à votre place et je ne montrais même pas dans des panels faire les beaux, faire les anciens. Mon bondo illusoire, là, les frères. Et j'espère que dans Bercy, il rentrera avec la chanson Amour illusoire. C'est tout ce que vous méritez, vous. Des fans illusoires, des fans virtuels. Vous êtes des, vous êtes des tintins, hein. J'ai honte à votre place, hein. Merci Nouvelle beaucoup. génération. Merci beaucoup, mon frère. Nouvelle Euh, génération, vous arrivez même pas à vendre des billets normalement. Vous êtes encore mm. en 2000. Eh, vendez Ok. Bernice. Sacrifiez Bernice, les gars. Non, Merci arrêtez le nom de beaucoup. Bernice. Arrêtez le nom de Bernice, s'il te Je plaît. vais pas arrêter le nom de Bernice. Bernice Qui est d'abord va Rasonic. Ken Piana. sacrifier Ouais. Ken Bernice. Piana. Mm. Ken Piana. Ouais. Omwana mutoto loba oyo. Iza Mm. mutakulutu. Ouais, je suis envoyé Kangana Rassonique, frère. Nous, kangana mikono no. Kangana mikono Ken. Ya lobinga la vani kalmi. Omoni toza hypocrite. Omoni bakali tanga zolo bakeno aza pona mutinyo sotu. Na concert à Kofi, Kofi abeta concert bakala ke bar komela ake komela masanga na bar. Akela concert à Kofi te poni. Tanga zolo bakiaza pona ba artiste yo surtout. Kofi abeta concert, muto Kofi amema na poto.
o bakala ke no la ta chemise ya bien patola bien na poto akena concert na tendeni o lelo ko faire bakala bakaza pona ba artiste surtout o ke no bakala ana kin ala to dina cher ta ko la ta dina cher na poto ko faire abeta concert bakala mi masanga na ba faire abeta concert bakala tenga naozela pena silisa nene atika naozela pena silisa voilà faire abeta concert bakala kenda faire abeti concert bakali mutu alibuso kolonga na plateau faire abeti do o abeti wika faire atie ING bakala sa vidéo na nzela o bazu configuration ya dika o totika koza hypocrite o makama games oyo etali même pas biso bango nde balingi baya bakocha kombo ya bagolwa est-ce que balevi nini yo moni bagolwa ba na live ba lo be makama games na rando tango makama kulutu e banaka ba warwana bana ba bakaliti ba kotira ba sanganati lokwa ba spiritas ba zara bango 18 personnes tout staff héritier ba sangana ba dama weka soniki ko sanga ba golwati ko sanga la feriti est-ce que tu to loba makam oyo makama games etali bisote bata fali ba finga papa junana biso ba golwa etali bisote et bakala non ken piana l'accent place nini na live nini na partie ne oyo kinikeno ba golwa bakoti makamona etali ba golwa te bakolo bakali siko azolinga ya akole ba golwa na kacha makama po ba golwa ba loba tozala clair bakali na linde tali ba golwa te mais ba communicateur a faire net ba gouver ba tonton non raison congolo même ou asa directeur so qui communication ye pas so ta kochango balobi ba golwa bakali ta Bernice les méchants laisse les messieurs la parler nan bakali alobi tika lobati bakali ya loba na golwa po kocha ona catch po ba golwa loba biso to loba te bosa ba bêtise na bino o bino bo finga junana bo finga games o bino bo se présentera ke non na mokile tondaka bino po bakali lelo ba sombaye na mbongo mukepa kuma lelo kuma wario na suna $500 akuma wario ozonanda lelo ndisiko akumu kuya all ba keno aza pona ba artiste surtout bakalo kenaka yenja firete pona nini bakali yo mutasaka ba faux capa ya kwa sia firete tango faire misa date mbamo ya ING bakala sala vidéo ti au public bazu wika faire asali boy surtout genre hypocrisie on a besoin na binote pour la promotion on a besoin na binote pour la promotion ndeko ko sala tautologie te chité batu baloba bakali oloba kinga nga vane kalme te na oloba pete na yeso ka ko sala tautologie te mais c'est ça le problème chité batu baloba botika ku mélanger kombo na biso makambo ba games makambo na etali ba golwa te bosala makambo na bino pe boza na deuxième date na bino na évolution ni bokomela ngo pe bozoyo bati boka keno ba golwa concert tu to betaka we rabeta na nini na Didas Arena abeta combien abeta sur 3K est-ce que tu to loba to kipa ngota to kipa ngota to beta ngo karati siko ezaka kanini lokwa bino bosangana ba spiritage bazabango 18 personnes car staff héritier bosangana ba nani na ba wario contre ba golwa etali bino bosala makamula bino lokola bino boluka bino kaka ba bêtise bo finga bato makamula etali biso te bolongola biso ndena makambo ba games bolongola biso ka beta 3 femme nani ken piana tika chité to yeba pe golwa ngana chité bolongola ba golwa na makambo ba games po eza ba golwa moko to yoki ba osala ba live bazui games batie non ken piana so motayi biso keno ba golwa basa makambo ba games etali biso ba bomana papa juna na kuna biso so simine fere ndeto ye ok ndeko na mono komi komo na osogi mwana roi bordir merci pour na argument no opesi bato ba otala biso ba bazoba te ba comprendre oyo ozali tu sais kozala fan ya musicien c'est bien bon mais na ba jar ya ba live net ya ba boy tant ozo matande ko eza conseil na opesa yo ko matara na ndinga ba loyenge te omoni ba oba vandia eza presse ken piana za presse nene za presse ngana za presse mais tant ozo mata
yeba ke tozomo na bargima o bimisi awa excusenga nande amabete ata mwana école primaire akobimisa argument ya bongote de au lobby et l'autre côté depuis au bandaki ti au silisi au lobby ata et l'autre côté non s'il te plaît au lobby to katate au lobby to katate au lobby to katate au lobby te tika frère au lobby to katate c'est la kasi yoka nazoya nasiso lobate ndeko yoka kasi ndeko yoka ndeko tika mutu moko moka les méchants s'il te plaît ndeko tango lobaki mutu mo akataki ote nga pe nando souffrir o mati personnellement pour nanga ba qualité otangi koma nene ate ya kente ya les méchants te kaya ngande ovandelaki tika nga kasina loba pets ngasko na lobi na oboy na makamunyo so lobi wana so yo olinga ngana loba ndenge yo zo loba wana na loba bongo te me yeba ke mutama yela comprendre que o lobi ate loko mo te depuis o mataki o lobi sans argument o metti comme ba loba yo ana besoin de débat o mati pour ça désordre tika débat et continuer moko yo mati pour ça yo tango lobi batu musu ba vandi kimia mettons ba banba loba il faut ça désordre pourquoi tika batu ba loba au lobby et loko mon côté du début jusqu'à la fin et eza jar ya batu ya boende bozo yo sa musique na biso soni sans argument idée mon pertinent ezate ou à soutenir artiste au bandi ke bakali depuis Kinshasa yo ebanga depuis Kinshasa ken piano to ndoza ni na Kinshasa nga d'abord na mwana barumbu zando ezalaka yo ba biso ke no mwana barumbu nostu na barumbu nde bana barumbu basala na barumbu na bala na carence ya basket na jean et na Kinshasa na yebana batu balana ba meso na biyema vanda na nyeyo ka batu balomba yo vanda frère ngana kokota na débat na o ya terre à terre te tikanga na oloba solo kanta na osa débat na po o zoasoi o kanta na osa débat na te mena otalisa yo na barumbu déjà ken piana na ndosa ne be mission na Kinshasa nga bakala vana ya poto na zalade na Kinshasa na sala komo na ngana Kinshasa na ye nango poto donc déjà na Kinshasa tuna batu nyos tu soki osala de amwa komo na yo ozala mutu okoki la 50 € te 100 € te okoki la basket te okoki la jean te nene azala na Chine nana batu nanga bala na Chine wana nana ba Dani Shandu nana ba Fule Lukisu de mama olata po nanga longola yango wana chena na part olobi ke Kofi memanga poto oui je reconnais Kofi memanga poto bona boyango de ke Kofi memanga poto te Kofi memanga poto yo ba yebisaki yo que ceux qui ont chroniqueur pro-musicien, événement n'ignon soit sala, il faut endokinde. Non. Okende te. Okende te. Bon, soki disponibilité, malembe, soki disponibilité et permettre okende te au salandeni. Il faut kende kaka. Non. Et ça par rapport à la disponibilité. Quand tu donnes un exemple net que Ferré, Bakalia Saïla et campagne à déstabilisation. Frère, laisse-moi te dire ceci. Au Moningaï, naza attaché les presse à Ouata. Tant naza attaché les presse à Ouata, naebi ba règlement ma musique ou les kayo. Tant Ouata beta concerne un dôme de Paris et cela qui va ING. Critique ou salamaki, naebi ba chroniqueur pro ou basala et critique wana. Tant on peut faire un petit concert naie, on a aussi des idées, tu peux ça na idée. Nga pencha na ngai façon nga na omoni la makamisa façon na bino bo omoni la makamite tant ki ba fan. Nga naza chroniqueur to andenge mokote. Wane sa ba argument moko oboyaga na yango pour na ko créer des ordres pour na osunga musique ite ngana yaga na ba argument pour na osunga musique on comprend yo tango zo loba lelo oyo yo mamba fali mais biso nyoso to ba zo bate to zo mona to mona mamba fali que bato bazo kota yango mingi eza ba wera sonique te tala lelo ningo zo manke wera respect ozo se prétendre fan ya Ferré mais ozo lobake oui rabeti concert na Adidas Arena 3000 personnes frère so tali bien est-ce que ça ko marquer respect ils a ko marquer respect yoka est-ce que on les a ko marquer respect mais yoka kasité ozo sala débat to solo là pardon non ozo sala débat to solo là est-ce que ils a ko marquer respect ozo sala débat to solo là so tali bien na concert wana ozala gite Tena Tuni, yo salaki. Ils ont respect. Tena Tuni, yo salaki na concert Adidas Arena.
Tenabi boy, tenatuni kaka okokete tete. Yo zala na conseil wana. Yo zala ki wana. Yo zala ki wana. Te yo zala ki wana. Ozala ki. Bakali to yebiti. Tena yo yebi nini. Bakali, siko ya fiero banoko, ya fiero banoko. Adidas arene zawapi. Adidas arene zawapi. Fere. Tena tuni yo. Omoni boloba makamu susu na loyenge yaya yoka poto eza savote silakate okoya poto. Adidas arene zawapi. Adidas arene zawapi. Bakali. Na tuni yo. Adidas arene zawapi. Omoni bino batu bozo buma makamba miziki na yebi place ya ING zali koyeba place koyeba combien de bongo yo yebi Adidas esapi koyeba na place ça les a e oyebi te nozolo ba 3000 zela est-ce que yebi ça zela malembe oyebi capacité ya Adidas arene zela na combien de place configuration na yango non tena tuni yoka Eza combien 9000 yoka eza 9000 sont débordés comme 9500 wana yo mais c'est ça le problème wana ndoki mais soko yebi te mais c'est ça le problème bon parce que il y a combien non yoka il se trouve dans quelle ville il se trouve dans quelle ville Bakali ils ont bien négé eza na 9000 soko débordés comme 9500 est-ce que ndeko yoka kokima kokota na débat pose na parole défensive o kanza kozo gagner nana besoin mta gagner te ponga na ngala de Bakali yoka na selo moko tango zo loba tango na yebi na net ma mwana kuma ba configuration ma salle place déjà située ya fiero pesa qui est zaki na producteur ferré oui yoka frère yoka Omoni nga Bakali, yoka nga Bakali na yuselo moko. Nga Bakali, je suis pour tous les musiciens. Nga Bakali na sala promotion ya double. Olingoza la concert à Kofi, l'anniversaire à Kofi olingoza la. So olingo loba pe osala pe Kofi promotion pour. Net makambo la kutu na loba yango. Makambo na loba yango plusieurs fois na besoin na moto. Na loba. To sa débat na yote, o loba ki tika ba loba. Na sa débat na yote. Quel piano go kange micro non ça débat na yote non ça débat na yote tika ba loba moi na ratoza obligé quitter ça parce que aux autres qui la moninga loba te moninga tika lota loba yo zo loba makambu oyo ngana za sur le terrain na kinda sur le terrain yo za na ki ça poto da savote un jour oya o comprendre ma réalité belé tika la fan tika ngana osolana compréhension on a yebeli makambu pardon yoka nazana kinya mais kama oh là là mais oza yoka mon bordure et montre-nous les ventes que tu as fait d'accord Arena. Montre maintenant ton ordinateur. Montre-nous. Arrête de blablater. Montre-nous. Ouvre ta caméra, on va te mettre en grand. Ouvre ta caméra, on va te mettre en grand et montre-nous les ventes que tu as fait sur accord. Montre-nous. Et fais plus de blabla. Montre-nous. T'as ton ordinateur, ouvre ton ordinateur. Et montre-nous. Non, Bakali va plus parler. Montre-nous. Mécha Zela. Ndeko ozina nkomo nanga soye mwana roi ogyo koma yango kuna pété pour le kababoni c'est pas un problème mais tika na yeso lo mon frère au bonita ngoza fan ya musicien ba live ya jar ya boy mataka na bargima e ko sunga yo tango zo loba kue nga bakalita na loba na zo pesa mamso ba chiffre ke mutu bo asali boy nazana ba preuve nanga nazana ba source na ngai on prend na sana ba source nanga parce que tango solo ba Bakali wana lelo yo rolo ba na Bakali bongo mais mamsu lobi yo to kumisa ki Bakali tango moni ke mamsu bakala comme naître azo servir yo pour intérêt na ote oko baluka na yo à tout moment ça ne me dérange pas moi le plus important pour moi et que na sunga ba musicien na biso nyos tout ba sala makambo ekende bien. Pour moi, c'est ça. Oh, lo, bakala za mutaboy. Bakali va sommer na 500 €. Yo moni bakala ana carence, ana possé à 500 €. Yo moni bakala ana souffrance à 500 €. Oyebi no bakalite, oro ba no esengyo loba italio ngana kunate. 500 € et suis ça nga mutute. Pour dépenser na sala na moi.
500 euros coûte à maman na foulard. On s'en prend. De temps on beta lisolo ki bakali ba kosombe pour 500 euros. Ah, na ki nango wapi. Et puis misen na nango o nyoso tala mamswaza na live a kosomba na 500 euros. Na ki nango wapi. Nana besoin 500 euros ba monga mike. Et puis nana besoin ya et puis nana besoin ya mbongo. Nana besoin ya mbongo wana et puis sa milanga ite. Na minito yo to sula lisolo ya Gims na Fally musicalement parlant. Toza contre batu o bazo finga ba pareil ya Gims, toza contre batu bazo finga ba pareil ya Fally, toza contre batu bazo finga ba pareil ba musicien nyos tout bazo bima andor ya musique. Yango ndete to na besoin na yango. Mais comme bino tellement ba jara batu net ba bino o matina live ya boye, ozana argumenté, ozo linga o profiter na likambo kute talibino te net na makambo pena boy yo oko mata polo ba net nini po uza fan la matina yoki ndoti kombo ba golo yango na matina recadrer que non na pona ngaje na se na yoki dezo ba ndeke ba golo yango na bo ndeke tika bakali longola munoko na yo na kombo ya ba golo ki bazana makambo ba games na fanzo te bazali po yo moko tango mati bazana kati net yo moko na exemple banani masana kati yo exemple net yo moko pina mama exemple ide yo kinga na lobela ngo wapi oui net wapi omoni net yo moko exemple wapi kasi ya osakarate ya mwana yoka na wasa debana yo tenga na pesi mnoka conseil wana c'est à prendre ou à laisser. Na contre binote, na problème na binote, na lobika ke bozana événement ya munene, bo luka bo somba ba billet eza nanu. Bo somba ba billet pour na kosunga musicien na biso, c'est très important. Bo tika ba débat inutile bo ya ko matawana. Yo ko lo ba kali yo kutuboy. Bo nga beta musique. Ngam na beta concert. Bo sala ba live pour batu ba so bo sensibiliser batu nde to sala pour na ba Didas Arena. Tombo matana ba live net ya boye talibino kutute na tikalo mona ba spiritas ba matite ba wengemen ba matite ba kofifite ba matite kabino net yo peno matelini o matelini po bana ba chroniqueur pro bino poser nga question na posote c'est là net ba chroniqueur pro bino bazo vendre la combo ya Fally na Gims mais ba lobela ba kabaferete ba chroniqueur siko yo konta wabike yo koma pro héritier koma pro Fally osangana ba MS siko to lobani net ba zela net bino pena bana droit ya kopekisa ngaso iconique mo ataka bino ngana sola na ete na ndenge ni voilà siko moi siko yo linga net yo boyo chronique yango moni era loba boyo za chronique ngana non ngaza boyo za chronique yo na yo bibo tena tuni yo za chroniqueur tena tuni yo za nan yo za skona am Gims Gold yo za nan Gims Gold yo za nan na bibo tikane yo za nan na tuni yo za nan tiani kombo ya basikirita lokwa basangana ba wa yo za na okosi bozoko kande bozoko ka chaleur te bozolinga bo profiter na chaleur tala yoka pere azobeta concert a munene za mukete Frère azobeta concert munene, Fally azobeta double stade de France, eza be événement, tala bo se focaliser na événement na bino eza ya bien. Mais bo sa ba rando na bino, bo bimisa so ba golo, est-ce que na ta na rando, bonga ba kalina na rando. Oh, mais siko oyeko s'adresser ba golo ta ke na po ba golo ba koti na katite. Tant que chroniqueur na droit koloba. Wa chroniqueur ba golo te, oza chroniqueur ba wa. Bo chroniqueur muso za la ba golo. Ba ebisa ke chroniqueur muso za la ba golo. Oza ba wario ni mutopesa ka popesa ba information kuno za biso te. Ma wa bolinga inde bakali ando take ka Fally ko tant que bakala sala ba wana te. C'est ça le problème. Ba jena bino. Moi ce que l'on a la kangisko ke non? Quel pardon. Nabi ko zoka quel pardon. Supprimer les méchants. Nabi te. Eza live. Les méchants za kwa Nicolo ko supprimer te tikae. Nani baolo bako melonde ko kitsa wali ko wana ko kitsa ete omoni toza franc toza clair mais papa nene azelana no nene azelana yonga mwana mbokene eloko ezoboma moto nyonso azo défendre fere aza
Non, nani Ken. Omoni ezaboy. Zela yo loba ki bakalia lobby. Zela yo loba ki bakalia lobby, c'est anga pena loba. Le mal avec vous les Gaulois, besoin d'argumenter. Au monde besoin d'argumenter. Parce que boyaka makamna bino boche comme ba faire égolaté mais ba benoni ba communicateur na bino mutu bazokota makambu ya fali ba fali ba koti sibinote ba communicateur na bino mutu bazokota makambu ya fali na Gims bino kutunga na chef na Gims tetaka bokoma kati ba fali ya aya donc tango koma bo Gims bolika bo diemba na pona papa janana mais tango bokoma ka ba fali ya aya bon matisse na aya bocha aya na basima ba panel na bino c'était pourquoi boza na ba argumenter ba wario ba na ba argument ni we fali abeti arena liboso a Gims eza argument fali azobeta double stade de France Gims no abeta double stade de France te eza argument Gims abeta stade de France libo bata Gims bakoya bakobake mais Gims pa beta stade de France libo so fali biso bata fali pe boyo ba fali azobeta double stade de France Gims abeta moko bata Gims ba baké Gims abeti 5 jours na arena bino bozate bino na bwana na kata ba Adidas donc on ezama ngamba banjoko bino bobet la tolo na bino 40 000 places ou 20 000 places au bozui soki botondi siango so ngaze bino bagolwa nde ba warrior basali sold out ya stade de France na 1 mois un refait bossa sold out ya arena wana bossa incapable de ça ngo tisiko na place na bino na place oyo kota na débat stérile po débat oyo bino bo profiter na ngote ba warrior ba profiter yango nini Gims a moi na poto moi na France fallait ko beta stade de France na France et ça quoi bango pe biso pe to komina so ça maloba loba et ma ba wanga ba za maloba nini ba wanga ba dala maloba Gims ko beta stade de martyr te otondi sangote impossible mais fali asali sold out na stade de France ata ya moko wana fali asali sold out Gims au stade de martyr moko soldité. Donc, il y a qui s'est dit, bah, on va dans ma loba. Bino, Zela, frère, Zela. Bino, héros. Nanou, bon, ça dit même pas 4, même pas un quart. Il y a eu arena. La communicateur n'a bino. Bah, ça m'a cassé, bon, ça a un quart. Bino, bon, ça qui bat tout, ça, bon, ça qui parle de dignité. Ça, bon, ça va tout, bon, c'est respectable. Si vraiment, bon, ça va tout, bon, linga faire égola. Il fait qu'il faut ça sold out, na so peut sold out. Attends 3 jours. What to let all back. Fait qu'on attend 2 jours. C'est l'eau. Car silicité tika loba. Ah moi les tika la mais alors t'as tes règles ou quoi? T'as tes pulsions féminines ou quoi? T'es malade. Mais là ni ouais, je détends toi Hugo. Non même pas un quart ma billet. Bon, na bien, na ndanga musique. On va dire on appelle na bien. Papa Juna azaka ajmona na ba Covid. To say la Covid ba analyse ati mambo libane na sinzit. Le papa Juna na a musicien. So pas to bi to chet to longole ke papa Gims. Pour to chepe ka fali pe moi ne pas beta musique. Faire rigolo pe moi no beta musique. Chance faire gros sourire le ba comme peut quoi ba Gims ou pas. So to bi to chet papa Juna na musicien. To bi to classer ka ne to classer fali, ne to classer Kofi. Pour to classer ba Kofi ba wera ba jibe. Bazaka bala ndana kana papa Juna Jana nati. So bito classer bango fali à l'équipe papa Juna Jana na musique, na âge, na respect, na papa, na biso abokulaka. To pese le kumu, to pese mpifo. Mais la musique il fallait à l'équipe. Donc tu as la discussion ça na papa Juna Jana. Tu as la discussion, tu as ko boya auto boya papa Juna wana medete. Wana na 5e reste. Tu as biloko to boya papa Juna Jana. Poso bata lwambo bazato tongi to boya bango bata lwambo bata madilu kunde madilu akufa so to bito boya madilu lelo bata madilu boya ba madilu motema ebeta na ba fete nyonso ba congolais atoza nani na fete na bino yaka magali ebeta bata madilu ba bima ba oloba papa Juna na musique oloba te
na musique papa tu na akozana eloko loba na Fally te otika pena lobate ya silicité c'est la silisa va poser dans douche chaude si ton sang si ton sang il est froid va te poser dans tika ya silisa nene ya silicité tika va te poser dans ta baignoire avec l'eau chaude tika nene ya silisa Père Noël tika silisa oza bituma banjoko oza bituma banjoko tu vas pas parler laisse-le Bakali oza bituma banjoko zela silisa omoni bino bona bantu kanga motema kanga lisoko omoni lokola kanga motema kanga lisoko na yo oza bituma banjoko zela nene ya silisa kanga motema kanga lisoko na yo wala tangi bimote ana otanga Fally na papa du ajana bituma banjoko kanga motema kanga motema biso makine ezopanzana nani tikozotia makelele nene ya silicité tika nene ya silisa oza bituma banjoko kanga motema kanga lisoko na yo tika kanga motema kanga oza bituma banjoko makine ezopanza ndeko tika makelele nene ya silisa nene ya loba ken kanga miko ken kanga mwana miko na succès ken kanga miko kanga miko ken kanga puisque azolo ba n'importe ken kanga miko soit to kitingai si porte oloba ki toyoka ki ozela ken kanga miko loba ken oza tricage eza tricage ken puisque dans le bango moko kanga miko ken kanga miko kanga ukende koloba na live na yo kanga ukende koloba na live na yo kanga ukende koloba na live na yo kanga miko ken kanga miko ken kanga miko ken kanga bongo chanfre ezobeta na mutu chanfre ezobeta na mutu ken kanga mikoko ken kanga miko ken kitisa ken kitisa kende kokoma ken kitisa kende kitisa concert na biso kende kokoma na se kende kokoma na se gouvernement tomoni Fally akenda kokoma na se kende bino bonsoir kambongo ya gouvernement ya kitisa ko ken ken kitisa mbongo ya Kagame kanga ken kitisa ya déranger apesi bino mbongo pour kubeta na accord arrive oui boza ba M23 bino ken kanga miko beta concert oyiba mbongo ken kanga miko ken côté botika te bosala marode ken kanga miko déranger botika elo côté ken kanga miko beta concert parce que yo kitisa osali bien no kitisi ken ndeko solo ba Fally obeta conseil akende kokutana na ministre kana Congo to na Afrique nde ba gouvernement et soutenateur mais ba musicien wana ba kotsa mbongo ba futaka censure ba futaka ba impôt ba sombaka ba carte artistique ava ba bima na ba groupe na bango na aéroport ba futela ngo ba mbongo ba kotsa mbongo na gouvernement nde musique na bango ebetaka na banzela na ba bar et kotsa ba futela ngo mbongo ba futela ngo ba impôt ce qui fallait gouvernement à côté d'un ministre il y a culture où elle est mal mais ngala ça ba ngai nene akelekelo na ça ba festival na hall de la Gombe ba français ba futa ba musicien pour na ba festival ngala kenda Goma na festival RDC na ba con na festival Amani na ba con ba futa nga présence na nga na matin avion chaque jour ration ba bimisela ngombo ba français ba bimisela ngombo soki ba na ngombo na biso bimisela ni où elle est mal déjà où elle est mal parce que nabi kaka na hall de la Gombe na la Wallonie Bruxelles wana ne ba moni ba na ba kenda ta ba acrobat ba futa bango ba français ba futa bango biso ça nga ça plus de 5 éditions ya festival RDC na hall de la Gombe ba futa bango ba futa ko lia journée na yo tana yo nyonso ba français ba futa nango Fally ça le coup mboka soka kuta na ministre soki ministre ata mboka tie poids na double stade de France ya mwana aza né grandi na Kinshasa où est le mal Gims ba chaba ba porte na France au moins attendre ba Macron ba yamba bango
Fallait gouvernement, fallait passer passeport diplomatique. Gims a bandi musique n'a pas na da jour à botter na photo. Passeport diplomatique, gouvernement est gouvernement est mon pote. Les méchants, faible. Les méchants. On a la photo à ma belle na Lungoli. Oh, ils habitent tout Mbabanjoko. Bino Bagoloa, boza na place. Pour vous dire, frère Bagoloa, nous avons G6 Makelele na yo, pardon. Kagana Miko G6. Même hérité à l'équipe, non. Bon, de l'autre côté. Bon, la musique qui était bon. Bino Banda joue, bon, comment ka fan ya aya. Bino Banda joue, bon, soit resté, comment ba fan ya aya. Quand on a monnaie, quand on fait moi, le bac à la vision. Quand on a mon frère, le bac à la musique, n'a pas la vision. Depuis le jour où on a golo, on a aya na sima, on a beaucoup comme ça aya. Pour soi disant, à double stade, fallait qu'un stade. Mon coordinateur fallait à double stade, bon, il va dire, mais la Gims. Bah, on a Gims, n'a pas fanatique à Gims, bon, on a discussion en salle. Bah, on a un argument, on paye sa Gims. Bah, on a un argument. Bah, ça va argument, on paye sa Gims. Mais bino à part moi na mboka bokenda déjà dans la nomination à part moi na mboka d'ailleurs bokenda la nomination hein fallait na kenda na ba frima fallait kenda na ba frima bino à part moi na mboka pour les mukendi na ndula ward ya Jacques Ndala un moment bino besoin battu yo ba chez vous sali fallait tout ça batoko ba chez vous sali fallait plein de grâce. Nandenga mboka ngopeta musique ezo beta te fallait atika ki le seul artiste congolais asaki ko bunda na ba borna boy kuna zo bunda na ba Nigeria na ba whisky fallait ataki ozo chaka mutu tozo seka ye mazo cha mutu lelo e futiye tango bino ba benga distrait akendo luka ba photo ayeba kinini azo sala ayeba ki côté ni alinga kende ayeba kinini azo luka na vina lelo bino bozo la concert na bina linzanza ya li yoto bozo ka soni ya koloba ya concert na bino boko ba fanatique à maître Gims bino ata bino ti boko ma ba fanatique à Sidiki diabete bino kalamin ti boko ma ba fanatique à Sidiki vous appelez G6 allo bateau ses paroles comme ça on le gâteau quand à la biso 5 heures déjà G6 atati 10 heures tozawa ah papa 5 heures déjà. G6 Akimi. Au moment de Baosa Maloba Boloba. Tonton Promo se comporter ma bé. Quand Alexis a se comporté ma bé. Ton loba qui n'a Alexis. Tonton Promo a débordé. Ouais, face. Bonsoir. Allô. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle. La monnaie. Bato déjà balobi mingi. Tout ce que je voulais survoler. Surtout Koto Hiroshima, bon, comme j'avais déjà lancé la demande depuis longtemps à Kitaki et tout ça, moi, une zone qui les sous sont vraiment exaltés, mais je voulais simplement dire que moi, je vois mal quelqu'un vino mobimba obimika kanaba o abenga bando benga papa lianza bato bauta Congo baya na poto babenga bango banani ba blédard. Dans toute ta vie, obimina ba blédard. Donc, oyebi lingala te, oyebi ba blédard bazala te. Mais tu viens dans des lives, pour ça là, semblant beaucoup comme si tu es devenu, je ne sais pas, plus que français d'ailleurs. Parce que laisse-moi te dire, tu es illettré. Même en France, il y a des illettrés. Il y a des gens qui n'ont pas étudié. Tu n'as pas d'argument. Il y a tout ça débat faire na Fali tout ça débat faire na Fali ndeko ko s'attaquer na Hiroshima personnellement tetika e oui lobama ba Fali na fiere tout ça débat faire na kende na eloko suka o na moni balobela ki garçon aki bokitsaki alobi makambo mbongo ya gouvernement mais Fali est passé na Top Congo qui est une chaîne où na Félix président na biso leka ba ministre na biso ba leka. Il a défié le gouvernement. Il a dit qu'il n'a jamais reçu cet argent-là. Et que ce qui est ministère à budget peut ça une bonne preuve. Il a défié tout un gouvernement. Personne n'est venu démentir à nous.
Mais la mounaka bagolo et zakaka. Moi, je ne comprends pas. Au fait, compréhension nini de Zalaranango, parce qu'une personne qui défie tout un gouvernement, pas la bino, eza n'est que ekota ke bimi. Continue toujours. Là, c'est une mauvaise foi. Mauvaise foi. Et surtout que le gouvernement au biso sotobenga bango ba miyibi bazabo et tout ça. Fallait aller qui na top Congo na téléphone na défier bango. Si les gens mutabimate lettre mon côté bima que bon we bimi libellé ndenge zalaka na banque libellé à banque et bimi parce que nyo sole linga ke bima tonga to mona. Mais bimate. Mais chez les Gaulois c'est toujours donc baza ba tout monde ndeso elo mo ikoti na mutu na bango et bima ali souste. Donc le quoi baza na aya. Et si le score maître Gims c'est ça la mutu. Donc à table de lobby et que changer parce que bah déjà réglé ndenge wana. Franchement, à un moment donné, il faut arrêter. Pardon? Bimi na Congo oui, parce que ça ne représente même rien. Des musiques a fallu betaka na ba bar, des betaka na wenze, des betaka na ba fête, ba foute la ngombo. Ba droit d'auteur, ba foute la ngombo, akot zambongo la Congo. Ba liaka droit d'auteur. Comment liaka droit d'auteur ya ba musicien nyonso. Mais ba musicien ba liaka mbongo wana te. Peut-être bango bazo réclamer pour faire ba betise concert na martyr ya orphelin na francophonie ti lelo faire. Il avait de ti lelo faire et puis imagine ya pito soit ya pito soit yebi ko négocier contrat te. À qui la faute? Soit yebi ko négocier qui arrive même na interview. Na lobibo ya pito fali tanga banda ya musique ni manager nezaki frère nanga Ochokufa John Zaya. Mais tant alingi akoma loin tant le quoi zaki na vision akende azoki madinante pour mon que vision nanga esuka ka na Congo te na za besoin na koma na boyembe susu maboko pamba te na boyembe susu na concert maboko pamba te na boyembe susu nzembo wana te. Est-ce que mutabongo na vision Tiko soit qui fait alobongo na gabon na koyemba ngusute ko faire manager na ye abi ko négocier contrat te akende ko beta pour mo kilie mo na ye azoki avant que beta normalement ba pesa dango signer contrat mais il faut genre 50% avant matla podium ba si c'est le mbongo note yeti amater na podium ba si c'est que mbongo était à qui la faute? À qui la faute? Il a sauté à qui la faute? En avant pour rien mais après il est collé là. Ba beta les événements la présence à chef de l'état ba bon noté. Mais Bayoki du coup fallait va payer 1 million peut-être va colère. Bah lui il était pas prévu de Mais prester. non événement na o ba beta qui fallait azwambon avant beta. Ce qui fait azana manager te azwa Christian Ngani puis revient na ba mélalement bon ba Thompson bon mena masanga azui a tiens comme manager ba beta masonyo sona ya basi na mibali ya bisoni. Eza faute à faire, eza faute à falite. Tali azwambon on est bien avant faire abete na loyenge abete pas abete na loyenge. Asaki musane allez qui musique il y a pas ni musique et s'il y a en décembre 2025 faire à Betita parce que lui-même il a réalisé que abandonner ko chambon na musique et que ça ne sert à rien parce que bagola bazolande pe na simate donc à mon avis que nazo chambon na musique bazolanda pe na simate vaut mieux que j'arrête et puis il a arrêté parce que sinon ce qu'on landa ka rythme wana bonga bon na ngacha date na décembre parce que c'est trop à mon avis que Suki pas à peine la famille voilà. Merci beaucoup. Nene a to komi vraiment nasuka. Na ebite to ko clôturer na nini? To ko clôturer kaka. Ba Gaulois bitumba banzoko bino bwana emo koloba te bino boza bato soni. Bino botika ata ba wayo basali ekebeleke. Fali azo mema bango likolo. Ba beta na ba Canada bazo tchaka ka mutu. Ferre ça moni moeta ki obeta chez Djonga ezaka concert akobeta nebe chez Djonga bo ba Gaulois boso mo ba biye boliko somba te bozaka bozo tambolaka na kombo fali awa fali kuna fali a ben poli bo manka faire bo manka wera son tant bo moni bo ko somo ba biye te bo komi oto yoka na wera o ando Mobondo na Kinshasa ezalaka te Mobondo na Kinshasa na Grand Hôtel
na ba hotel o ba fongoli sika ba sala eze belé na Kinshasa mo bondo ezala bino mo bondo ezala te bino ferre oza vient na ligne biso kana ina répéter na débat automandé na début ça na 18 personnes mais Héritier beta ba conseil na $250 na Kinshasa tonton promo oza vient na ina na suka pona suka na fali na ferre irresponsable eza ferre wa tonton promo eko changer te pour faire aboti na 13 danseuses déjà ko bota na 13 danseuses 13 danseuses aboti na 13 danseuses maman Davina pas à danseuse ebité yena ebi so est-ce que vous avez fait à bota na 13 danseuses Magi wa papa wemba wana na ebi non tangelo no yo liste ya bango 13 danseuses yemo konde eza boye ngai famille Magi balobi boye faire banda Magi akufa ata 100 francs mona zwaka te ata appel ata affection tant libo traité fali irresponsable faire ça la mwasi na ndako bo fini nana faire ça mwasi na ndako ake kozwa mwana mama na akufa moi basa bombande ezate nana ko kyosa ke ni kipe kuna otela nga mutu bombanda ni mais mama ya zate faire ke kozwa mwana pesa Silia abokola un point c'est tout. Merci beaucoup. Néné atokutani na pokwa. Je voulais rajouter un petit truc. Le méchant, pardon. Néné, ya pardon, débloquer nga bloqué pour rien, na ebi kutu te pourquoi. Na bloqué pour rien, te sais ko sanga likambo. Te ya solo man de konanga na ko sa likambo te na miso nzambe. Na sina ebi sa tout na ma live boy. Moi je voulais rajouter un petit truc. Débloquer nga bébé, na nga ko mingi. Na ebi kutu te